O Masia yonde longa na ngai. O Masia lombe yonde longa na ngai. Salela ngangolu na yo nabika bika mwana yo Salela ngangolu na yo yawe bika mwana yo Polo na sila mbango bakanga maki sena kombo na yo yao kangola kibango lelo na ye na Kongo pona yebi yo zali mokonzi oko kangola ekolo na biso kangola Kongo tobika ya mandwele yozali yanga Yeswe nazali ya yo ya oza ya Kongo Yeswe tozali ya yo ya esengo etundinga motema pona yebi bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino pona kolanda émission ezwi nango bandeko balandi ya émission ezwi na pesi bino mbote bisika nyonso ezwa mibino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino toko fungola basango ya mokolo malelo na liwa ya Ryan oyo babomie bongo na moninga na ye na kati ya kelasi na école 7 toko lobela lisusu likambo ya 7 kikuni poete président Martin Fayulu Madidi a beti mbela alobi alerte la peuple congolais et vigilance totale vrai ou faux de nous mona clair na mwana mboka 7 kikuni tokolobela maemanso makoleka na république démocratique du Congo yamba tokotala mama ya likambo la biso pe miso la biso ya mokolo malelo na pesi bino so mbote ni pai biso ezwa mibino ba bakolela lokola mama Pierrette pe ni bota ya Ryan oyo mwana keleki kelasi pe liwe koti pe bandeko mususu oyo toyebite kufe koti na mabota biso banso na Océan du Congo pena bandeko la biso oyo balandaka biso tozumwa ministre moko ya kimia pona komotombela bino ba condoléances. Merci bandeko balandi na bino pe boko sepela bois fèche taba pour amenta Angola no bondi abotard de bono et émission ko komela bino maman d'Angola na mokitene Florencia Matondo Mido ba joyeux anniversaire na bino ba mbota maela mobipa biso bozali bongo komo sepela vraiment esengo na motema ya koyoka bongo Gigi Odimba ana plus 32 na mboka ya ba mama missionnaire na Anita Babel faut que moto ba koka Lumumba nzamba pambola yo esengo zali ya koyoka Mungu baba na Luanda nzamba lekala ko pambola yo pe bandeko banso ya SK SK 2002 Dieu apambola bino poete nzambe azali ko délivrer République démocratique du Congo esengo ezali na motema poete Congo abiso ezali kozwa libiki na yango poete bomba mabe toko sakola toko loba kabo ya l'homme puissant pesa nanu video oyo bandeko tope libota ya Ryan ekolo atuni bango bozape ayebisi bango te ya kaka na première ri akomi na première ri akasaki HJ bayebisi te yaka na Saint-Joseph kokoma komi na Saint-Joseph akuti mwana na kati hémorragie atuni bango bo transférer biso soki ya moyen ezata bandeko na ngai to bandi pena basango équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mana na ngala kunya do la États-Unis d'Amérique nga mokonzi la Angleterre na mboka ya Clovis Tamutunga les grands professeurs Achille Mave na molonga no Mireille Mave pe mboka ya Big Daniel Ngenda zamba pambola Charlie Chobo mama Jovi a pambola mona mère de Brino ya océan de la presse congolaise na Autriche et pourquoi pas Lick Makanaki prisonnier de Jésus Nzambe a pambola mama Eugénie Zemanga a pambola mama Bonheur et pourquoi pas Fondation Lukoki mama Mireille Lando Nzamba pambola misala malamboko sala mama missionnaire toko zelabino association comité de femmes viltaneuses mama Tete Rebecca mama Madeleine toko zelabino mingi pa to benite poete biso toko uta obele sensibilisation toko ça peuple soulèvement biso to ali ko milengele pona soulèvement qui la métier de talo take to makane contre vos créer le femmes pekato bengela biso pasteur
papi to na posa na akene na église Mont Carmel to sunga bana bakende kelasi jusqu'à M le number 1 océan de la presse congolaise maman Célestine papa Michael papa Alfred na maman Clarisse na mboka ya joli qui est na Canada pourquoi pas li passa na ino ya se ante live bo sunga biso bandeko to la posa bana bakende kelasi bo sunga biso pour la révolution ikala bokula kalo sapo jadis la Luanda pourquoi pas Koko Jina boko bunde tumba égalité botala lelo makambo ko koma na Congo et sengeli to telema papa nanga Valère Mangitu ka les États-Unis bana nyos États-Unis Enoch Ngila bokula kalo sako to na posa ete Congo la biso la telamba ya sika to na posa Congo bongwana to na posa Congo bika la paix tala bondoki tala sorcellerie tala assassinat esprit wani bali kolata bana biso un enfant de 12 ans au Jeanne d'Arc asala ka misala minene les lois qui révolutionnaire na France mais tala na République démocratique du Congo mwana akokota na molimo ya bondoki na compa a tubi moninga na ye ezali pasi témoignage ba tumso balobi bistouri témoignage ba tumso balobi biki melibota na ye lobi ezali ki compa on les a la boîte mathématicale au bana basala la kama exercice ba dessin molimo wana euti wapi ya kanza ya kokota moninga na kati ya motema et puis tala distraction pendant un temps bakumbi mwana na sevine na première baza pembeni na HG mais tala musika ya kolonga na HG kokoma na Saint-Joseph. Donc moi na saigné. Nanga moso balobi maman na yazaki témoin de Jéhovah, tant ba komi ba bengi ba makina te bolanda témoignage on ba kili. Ba bengi ba komi mwana na yasa asi asigné ki mini. Na Saint-Joseph na HJ. Place les aki pembe na Sévigné. Pourquoi ko ke na Saint-Joseph musika kuna olia kokota na ye na HJ. Bande ko langai. Ton eza mabeto zo yebisabina. Sorcellerie ezali pe kosala musala nango sorcellerie ezali pe na ngambo ba politiko pe na République démocratique du Congo bazali ko envoûter bazali ko luka lolenge nyonso pona ko assassiner bazali ko luka lolenge nyonso pona ko sala mabe bazali ko kota la kati ya bana ba parents vous avez le droit ya ko sambela kapona bana bilongo moni na bandi na loembo ya mbola banda loembo e masi ya kolo masi ya kangola masi ya yone lombe oza ya biso to nzinga za molili me makomi elobi papa za pole papa lokola za pole ndeko la ngai soko zondimela nzambe la solo ndeko la ngoko bika poko batela libota la yo si tu crois tu seras sauvé toi et ta famille croyance faisant la ndeko la nga sorcellerie za limboka la biso zo tambola la prima couria bato basombi mboka bakabia ngona basim kabbalistique bazali kosala par tous les moyens ba bebisa ba Congo bakaba mboka oyo bakaba ba congolais alors il faut bakota na ba loge na bango pour nous détruire spirituellement lokola nzamba za bolingo lobi te chaîne ya libération océan de la presse congolaise motinda mina nkolo aye kosala likambo parce que mboka oyo Congo eza mboka ya nzambe mboko ezinga mina bibale mingala nyoso mine mboka oyo ko délivrer ba filika pe ba mindele ekokokisama bango bakosalela biso mosala lokola bayebi profession les ako s'accomplir la chaîne de libération bo s'abonner massivement partout bozali Petelo Valérie partout au bilo bozali bo s'abonner à Chilantela na France bo s'abonner massivement partout bozali bandeko la ngai mama de la Suisse mama nayebi koza mala moza la Suisse jolie nayebi ke bino tout ba mama ya moto mojali mozima mite bozali en forme mama sociale la chabienne bozali en forme bo telema le boko na nzambe la nguyo bozali ko la bino le boko na nzambe za mokusete tala mona o ya 10 ans il y a 12 ans plus tôt esprit de kosala ye atuba muninga kompa et puis na motema pende ko na yake le kokufa tala liwa ya pasi tala liwa ya pasi na oki témoignage musu batu bande ko ba kuti bazingi bilamba donc il liwa moko préparer na monde de ténèbres mais yeko la tanzoto mona na pa ye victime pourquoi la famille pa ya mwana wana et malédiction ezolanda bango c'est quoi lokola mwana nazo tambola sous malédiction ya libota la ye esprit wana ya mabe elati ye mwana oyo pe Ryan aza pe na problème pe familial baza ko lukato baboti na ye tala place ba ye kokuta la problème sur problème famille ya mwana opo mwana ifaki makala mwana oyo ifaki ni makala prison d'enfant ezali il faut ba rééduquer parce qu'il a manqué d'éducation tala molimo mabe ya kochubelo ko alors ça déjà assassin un assassin il faut pas condamner parce que mort d'homme et puis balobi famille na epende zo yate
tu évites problème nini tam sou ba on peut baza ko kama mais le ko les a déjà les kamo et monani physiquement ba ko condamner mais spirituellement ba ndekolange uti musika na kati na ba famille na so to landani to kuta ba problème na kati ya famille assassin na kati ya famille ya Ryan to ko kuta ya des problèmes ba problème wana nde ba yeba ko gérer ya moté et le memeli ba mwana bango ko to pe ba problème wana ba yeba ko gérer ya moté tala le mwana bango ke ko problème pourquoi parce que baza ko luka banani nde ba captiver. Alors Congo peso bikalolenge wana na mopepa satana yango na yebisaka bato faut ko bondelaka. Il faut ko bondela pour la délivrance à Congo. Il faut mokelia sala quelque chose. Apesa makasi potobika. Tala biloko ezali ko sala na mboka la biso. Tala biloko ezali ka na mboka la biso. C'est inhumain. Tala makambele ki la mboka. Tala makambele ki la mboka tango lobi ko yaka. Prison makala jusqu'au preuve du contraire procès nango. Est-ce que bozo yokam? Est-ce que zo sala? Yango ba ndeko muso ba benga ba bi maman c'est yebisa président eli tozo mona pelaki ya négociation te ni dialogue alobaka peuple ba ke la soulèvement populaire. Nazo condamner ba ndeko la te parce que baso mona danger na mboka la bango. Baso mona ke mona mboka Félix Antoine Tshilombo balingi négociation te. Mona mboka Félix Antoine Tshilombo aza déjà na kati ya moleke lokola sakangami lokola zoki makamyo ya moyibi pe bato wana ba pesa qui est déjà condition à côté kala ka kolongola maboko na bango te. Donc to négocier na ye te selo bandeko wana ba monike akolongba te do faux soulèvement to longole la makasi. Siko na ngambo ya mona mboka Martin Fayulu Madidi akosala likambo wana bongo te en tant que politicien un homme du peuple il faut attendre des processus oyo bazanango procédure oyaza nango yango nde sala ala kisala molongo mobaki mona mboka Félix Aboyi parce que mona mboka Félix akizaki bango ta basango babengaki ezaki la nkukume ya bimisaki poisa ezaki façon ya mona ki loko azali komi lobela poisa la malamu alors bango pe ba okeleka la nzete na ya lokuta wala ya hotel senge yo za mutelo kuta yo kosaka ya za nzete osel mukaka biso pe to la même nzete to kotambola la bolumbu pondo ke lokaka bolumbu biso pe to na procédure wala na même nzete wala nde to kotambola yo za mutelo kuta biso pe to esko to kango to lobi cohésion nationale to sola la yo bakaba mboka po yebi bien ke mboka zo tambola te oyebi bien ke makama bezo sala mana mboka oyebi bien ke ba paiement oyebi bien ke ba salaire batu ba ozo te mi salaire za te nyoso za ya kokufa on a traboteki ba maso boteki ba libongo boteki ba moi ba parti etikala ki muke ba espace vert boteki ba espace bato boteki ba ndako bato koiba biloko bato ko détourner ba mbongo l'état biloko ebele do eloko moko ezali te Congo ekufi banzela ekufa nyoso ekufa aboma Congo abomi sikoyo il faut to sola la pour Congo bima il faut to sola la yo soki oboyi nde to kosala makambo yango ngala zo yebisa pepe entre temps président eli azoke na procédure o azoke nango eza procédure ke ko solola ngai na yo procédure na biso ezani na sena mai kotonga na sena mai kosala siko bino batu bolobaka bon botinda ka tuko bianza bango ba okeli kolo biso susu bango ba okeli kolo biso la se amai et c'est mité tout to déclencher siko poto sala biloko eza mbongo de kolanga ya le solo ta ko bato ya kokoma eza ya kotala te ça demande de l'argent parce qu'il faut bala bakota pour la infiltrer tout ce qui est infiltré ba o ba yebi mais bato bo kabate botinda mbongo te tozo souffrir fondation le kokeye esungi la moi 200 ne kosala maman c'est le moi 20 ans la mai après c'est kabo ya moi 10 ans la mai to tika na ça 70 qui na to chouette bande ko belé to so la moto ça ba groupe belé to ça le quoi papa ngwanda na mai la pesa biso mais le ko zate ko na motema mabe kongola linga Congo te Congolais so azali komona souffrance oyo ezaki mabe ndekolanga mais ti toze la dialogue ya présent eli to beta ki déjà canon siko na oso mwana wayebisa bato 7 kipul soki akufi bomekala webisa soki akufi po toomone te bafamille na ye ti siko baokendele omoko te ndeko moko aner alobi abelelaki koyebisala bango merci ndeko na ngai outi na koyebisa ngai ki malade nezalaki appendicite merci chéri na ngai merci que Dieu vous bénisse ezalaki opération mosusu vasculaire eloko moko ya bongo akomelaki nga wana bandeko na nga soki akufi yango lomoni président eli alobi alerte
président Martin Fayulu alobi maman c'est yebisa bala Congo alerte, alerte, vigilance, bottez les mains. Si vrai ou faux cette kuna koufi to déclencher parce que to lingaté. Il faut tout déclencher. Et là il faut ici là. Comment vous arrêtez quelqu'un qui malade? Et puis gravement est malade dinaye. Bon moni yango pe bolobi yango de quoi la aner azoloba. To kondi maté bo tu ko assassiner directeur ya aner. Ancien directeur à aner na mboko côté ya ba cité mama Mobutu kuna. Bon côté de la 4h du matin bobomier. Qu'est-ce que vous voulez? Pour la nina zaki la vérité abimisi à dénoncer mama benabino. Na liwa to kotangela mutu lisumu te parce que façon oyo bino bobomeli ye ezaki to côté. Yango présent il y a le alerte, alerte, alerte. Congolais téléma. Vigilance place aux amis. C'est qu'on peut biloko et salama. Bandi kolanga bosonga, ba petit bazui. Vigilance ba bandi pop 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 pop. Donc ba moi pas la guerre est commencée. Nani té to mon a cette impunité. Tout ça la posa là parce qu'il est congolais. Peu importe ma kamnae. On y a ti mutuka, on voit que les mutumai, mutalo bokitio kanyo bete fibuba. Konza lokuta. Otindi kele muninga mai mutelo baka papa problème nino parquet ozo ba soda ba betie ba kangie ba botie la prison. Non, to revivre na biloko te. To revivre na biloko te. O mboka nini? O mboka nini? Ba mama ya moto moto bozima mite. Quel pays? Mboka nini obiso tozo vivre nango? Assalamu alaikum mama ja wapela ba mizima na ngabo na South Africa na mboka ya Gilo pingana na nalo pinga gi merveille kitoko. Papa na maman. Non. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Toka SOS yandeko mwasi et bon motozonga. Bonjour. Bonjour na mutino so akuta na video oyo. Ngai komo nanga Judith Boba. Nabota mwana Anakle Kititi. Tata mwasa mwana azwa mwana. Azwa mwana na absence na ngai. Mwana zake papa na ngana mama na ngai. Azwa mwana na absence na ngai. Kenda na mwana parce que na mwana ngana yebite na meka ko tuna bango mwana zabe o mwana za na poto o mwana za boy mwana soki azalaka il paraît aux États-Unis ndenge bango balobaka ngana yebite na tuna papa mwana papa pesa ngata ni mwana to solola pesa ngata mutu avanda na mwana to solola alinga ate ya ebisanga boy aux États-Unis. On va passer yo mwana bo solo fo mwana ko sana 18 ans na passé atati na 18 ans basala ngote lelo mwana ko kusi 27 kaka na zela ka États-Unis nde bazela bongo na bo moni ngana sena ndenge nanga tata mwasi na ko moni Christian papa mwana ko moni Anakle Kititi ngamo ko mona nga Judith Boba Gilanda yango na tebo o nyoso ko mona o nyoso ebi bosunga bat balobaka anglais bo traduire en anglais bata français pe boloba bata kikongo boloba yango moni ngana sali bolelo lelo liwe koma na ompus biso to koma mikolo ba tension makambo ebele un jour soka na kwebo na kufi histoire na ngana mwana esili atiko yebanga sute yango aka na sengi bosunga ngai bila to yima ka ba téléphone makasi bosunga ngai yango na ka mais so ba libe preuve nyonso na ocha na opesa bino mutu boyebo sa preuve nyonso na zanango ya ye tata ya mwana tata mwasi nande na papa nanga nyonso ezali yango aka na sengi na bino. Merci. Je vais expliquer en gros pour ceux qui ne parlent pas lingala. Maman Judith, on lui a pris son bébé depuis que l'enfant était petit. Donc elle était sortie en revenant comme ça la tante de l'enfant, donc la sœur du père de l'enfant, la famille paternelle toujours, a pris l'enfant depuis ce jour-là, depuis que l'enfant était bébé jusqu'à aujourd'hui. Elle a demandé des nouvelles de l'enfant. On lui a dit non, l'enfant, elle est aux États-Unis, tout et tout, bébé Rachel. Maintenant, si le pire, c'est que le bébé, on lui a changé de nom et la maman n'a pas de photos parce qu'on lui a pris son enfant quand l'enfant était petit. Donc, quand le bébé était bébé. Donc, elle a juste les photos de l'enfance de l'enfant. Et pire encore, son homme, le père de l'enfant, lui a dit non, aux États-Unis, pour que tu puisses voir ton enfant, tout et tout, il faut que l'enfant totalise 18 ans. Maman a attendu 18 ans pour voir son enfant.
toujours rien. L'enfant actuellement a 27 ans. Vous qui êtes aux États-Unis, vous connaissez. Je vais mettre les photos de la tante de l'enfant, qui s'appelle Christiane, celle qui avait pris le bébé, et même de toute la famille. Vous allez peut-être reconnaître le visage de quelqu'un. En reconnaissant le visage de quelqu'un, vous allez reconnaître la famille. En reconnaissant la famille, là, on va peut-être avoir une source pour retrouver le bébé de maman Judith, bébé Rachel, à qui on a changé le nom. Donc c'est difficile, mais je me suis dit, pourquoi pas aider? Vous qui parlez anglais, vous qui parlez français, tout le monde partagez, Canada, États-Unis, on va forcément voir avec toutes ces photos, les amis. Comme je disais, il y a forcément quelqu'un qui va reconnaître quelqu'un sur ces photos. Et à partir de là, si tu connais, contacte-moi, mon numéro sur mon profil TikTok. Même sur TikTok, même dans les commentaires, écris quelque chose. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, les amis. S'il vous plaît, c'est très sérieux. Vous voyez, une mère, elle a dit, peut-être elle peut mourir comme ça sans pour autant voir son bébé. Vous ne voudrez pas ça si vous êtes une mère. Alors les amis, je compte sur vous vraiment. Je compte sur vous. Venez, on va partager. On va faire un maximum de partage. On va retrouver. Comme une personne à souka. Parce que tous autres sensibilisation, puis tous ça peuple aux aguets. Tous ça peuple négociation, dialogue et salamité. Félix Aboy, panto beti. C'est quoi tous lingate, tolala. Pour beaucoup c'est la biso te biso to salam sala ya bande kolanga. To salam sala nga bana nga batangite. Poto luka Congo eskende kaka la ndengo to ngato kena. Toza na kanda ba bomeli biso la kata siège. Comment bakoko te la kata siège mutu bo ba bomi mutu bilo botali kabo. Est-ce que bois banyama? Est-ce que toi bazoba? Est-ce que toi réfléchir? Comment il faut que bato moko o bazo lia mbonga Congo, o ba osala mabela Congo et puis bango banyokola ba congolais. Non, trop c'est trop. Yango chaîne na bino yango bo s'abonner massivement, bo partager mes émissions, bo liker, ba commentaire, ba suggestion, ba j'aime to bunde tumba la dauphine. To bunde tumba 50 NCCL. To bunde tumba. To bunde tumba. Congo ça na besoin na bino. Ils ont besoin ba misolo na bino. Ils ont besoin ba maile na bino. Ils ont besoin to financer bana wana. Ba infiltrer biso. Botala siko suka likambo na zo yebisa bino. JKM le number 1 océan de la presse congolaise. Maman Célestine, papa Michael. To benga na zo benga bino, mon mère de Brune en Autriche. Au soumalo ba ofelo ba ki classe ko. Ah, ma missionnaire na plus 32 la boka nita bébé faut que moi. Na ba ko ka lumba. Ba mama e ba papa e boza wapi. Ah maman de toi, to sunga ko. Botele ba mama. Bota makambo. Nous livrons aujourd'hui 100 000 doses de vaccins qui arrivent à midi 10 à l'aéroport de Kinshasa, donc des vaccins Mpox. Samedi, à midi 10 également, il y aura un autre vol avec 100 000 doses additionnelles. Donc c'est 200 000 premières doses qui arrivent en République démocratique du Congo. Contre la République démocratique du Congo. La mort des Congolais, na Moutoua Chilombo. La mort de tout Congolais, okufa na nzala, okufa na malade, okufa liwa normal, na mvula na nini. Mutu azomema mikumba, wako tambola na ngo, akokena ngo partout eza Chilombo. Bakomona molini na mboka o. Bota. Bomoni to bomoni te. Boyoki to boyoki te. Ba on vacciner banyama. On va maintenant tuer la nation congolaise. Ça c'est la vaccination. On veut maintenant vacciner les gens. Les vaccins sont déjà là. Balingi ba vacciner bato. Balingi ba boma ba congolais. Balingi ba boma ba congolais. Mususu pesa koya. Po ekota Félix asepela. Bali ya mbongo na mitu aboma biso. Ah Félix, oyibi bokonzi la biso la 2018. O tricher, ozu bokonzi kanza na 2023. Oye les sous boma ba congolais na ba vaccin ya bandeko na yo po yo bika. Yo bongisaka libota no passe eza na Congo. Kasoti ka biso te to souffrir ndenge zo boma biso, bongo to kendo lombo kende. Yo lo boma biso te. To so bomana. Tango ekoki ba vaccin o. To zo luka mo place o ba bombi. Place au babombiam. Tozo lukam. Mais bande ko lapso poto sa musala madame. Ya ko tumba bisika ba vaccin eza. Il faut avoir de l'argent. Bo expose rabiso te. Se bolinga rabiso. To mona nde bo benga pour opération
tumba tous les vaccins au bazo ya pour ba bato nasi bokolanda bato ba mitema mabe balingi kombote balingi ba massacrer biso pour ba bonga biso bazo mboka la biso. Alors l'ambassade des États-Unis okufa la mboka la biso ya France ya ba Belgique opération ya ambassade de ozongela ko karate mais nyonso wana esenga kaka mikanda ndeko tobi tokenda tarisi tokenda déjà tokenda ndeko langa tosala ba démarche wana tokatanaka mpona pas de moyen babenga biso tokenda na Gabon toyina moyen te tozala na moyen te tozala na moyen te ya okoma bazo benga biso boya bopoto sola mais toi na ba moyen te so to bito soutenir biso bo sumate mais toi c'est soutenir on de la soukisi na ngai on de la soukisi la patrouille la mort nous vaincre bino bo lukali wana biso et nzamba ko mo telema Guillaume Ngangula na Belgique nzamba ko mo akotelema nzamba ko mo akotelema Nzambe toi bangi modimo we balelo toma ko mangelu alwe kutola Mikaela mangelu atuti mwina vika Mikaela chilobwe akokita pegilo mboto la point noir Nancy na la point noir boza tellement belé to bengana la patrouille la mort vaincre tambo ekoki la mbaya kongezo bon somina ya to bondela mboka la biso. Merci Kabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci n'a pas pu Dieu directeur à recherche stratégique. Personne n'a pas beaucoup de pareil mais ça Congo sont dans mobimba Congo de la paix. Yo mobala moi so. Son c'est les moi na aux États-Unis. Na ça iloka fumba d'émission. Poko iba mona mutu bongote okosa ile lo ko kufa. Songisa mwana e papa. Songisa mwana e mutu. Bota ki na nyamate. Keba makamde ko me poser de la presse congolaise. Ingeta.